que na kati ya plénière ya CENI na bureau ya CENI l'opposition oyo babenganaka ba vrais opposants babimi te. Mais pourquoi batiaki basalaki ke ba composante ba partie prenante na processus électoral baza représenter? Parce que bayebi que lorsqu'on va débattre sur des questions électorales, il faut que chaque composante soit représentée pour faire valoir ce qui est des droits. Pour que chacun puisse défendre la position de sa famille politique. Yango basali boy. Sur 15 membres, 6 il y a pouvoir, 4 il y a opposition, 5 il y a société civile. Bon, moni déjà que na kati kuna bozate. C'est-à-dire que ba longo libino déjà na système électoral. Bozate, vous n'avez pas de représentant. Kouloutou Martin Fayulu na le reste ont contesté Denis Kadima. Parce que bayebi que Denis Kadima kotaki par devoir scabreuse. Très bien. Bato baza ko composer CENI bazali ba représentant ya opposition te. Boboyi, j'étais surpris de voir Kouloutou Martin Fayulu a kende ko se faire enrôler. Mais c'est mais yaya, OK ko sala nini. Parce que le fait d'avoir accepté de se faire enrôler, vous effacez tout ce que vous reprochez et vous acceptez le processus. Moi j'ai fait une vidéo. Kouloutou Martin Fayulu bima na processus. J'étais très ému de voir Kouloutou Martin Fayulu a sa déclaration a dit ce qui est le échanger na kokotate. Na lobi au moins yaya yoki na ndenge ezali boye ekosunga biso to bunda komba o biso to linga pe na lobaki na ye. Ata soko bimi. Il faut bunda pour changer les rapports de force pour que ce soit ba élection à Malonga. Na suka bo pays Kouloutou na groupe de 3 na yo na 4 na bango ba eko kende et pas de Kali. Mais OK ko répondre na invitation na ndengeni. Pour ce OK ko répondre à l'invitation à Kadima, et la kisi que boza ko reconnaître le pouvoir d'organiser les élections. Très bien. Oh non, tu ko kutana e tolobi, il faut ba revoir. Oh, mais bino bo senga na Kadima. Abongisa fichier électoral. Bino bo senga, mais la plénière va prendre la décision. La plénière doit statuer. Dans cette plénière, vous n'êtes pas représenté. Batu oyo basalaki que fichier électoral ezala mabe. Basaki yango point nini? Pour que ba empêcher bino bozwa élection, pour que bango ba se retrouver. Bino bo a représenter kuna te. Boke siko kuna ko légitimer to nini? Na kati wana mutu abati azali. Na kati wana batu ya bamende ba groupe antu bazali. Na kati wana batu ya bakabuya ye consort bazali. Na kati wana batu abemba bazali. Baza na posa bazala sûr que bako publier résultat pour leurs intérêts. Baza ko kabola bokonzi ya CENI entre bango, bako kabola bokonzi ya soi-disant élection entre bango. Baza na posa ba exclure bino pour que bango bazala sûr que bako survivre. Boko kende kuna te. Oh non. Oh non. Maramba si moi monsieur se va le bagage. Oh non, tout ça, biso une expérience tout ça. Expérience. Biso ta automane politique va me choisir agite. Mais le système électoral oyo, moi j'étais là. Ba donc so ayo kuta politique et bandi système au bateau babanda qui on ba bazaki. En 2002 bazaki, 2003 bazaki, 2004 bazaki, 2005 bazaki. Biso to tozali kotolisa ba marche ba journée ville morte awa ba bazaki te ba kuti constitution déjà et boya ba lobi on dirait yo yesi ko yo banda au travail pour la Kabila. Oh bon na bani ko banda pas Kabila quand banani ba lobaki non à la constitution biso be bango banani ba taki pression que ba RCD ba longwa na nini na dialogue biso be bango. Banani basaki débat sur la constitution en transition biso be bango. On a été le roi pouvoir en place Félix qui est du local opposant local mwana opposant abotama na makila ba opposant akuta opposition na katanda konae o mona te o maîtriser bino facilement azo comprendre ba jeune bino nyoso ba contour nyoso bo sala na on dirait ye azo maîtriser ngo facilement pe tout le ba Félix qui est dit azo maîtriser bien opposition. Ndeko na ngai oyi pone Félix c'est que azo maîtriser une frange de opposition parce que bango tout ba ote sikamo. OK. Baba Tarasop. Qui vous dit que la stratégie n'a pas honte? Qui vous dit que la stratégie n'a pas honte?
c'est probable que ça ke ba yokanaki no ya boye edenga na glisser na mandat asima bino na otike ya bino poso inga na date bino badoza. Qui vous dit que ça stratégie na ba honte? Parce que ba acte ba opposant misusu baza ko sala. Eza ko lakisa que baza ko sala le lit. Il prépare le terrain pour M. Félix Tshisekedi. To bandi ko tia pression et mati peuple alinga bima baba. Ba leader à la muka ba voyager. Mais vous voyagez ndenge ni makamita. Oh non, et tout que luka ba partenaire. Mais gongo yo peuple alinga en cancer article 64 ba voyager. Pour ba go karama ba Covid kuna. Bo sali likambo pa tension et mati pression et mati. Au moins ka ba créer déclaration. Ya mwana ndio zolo beza peut-être ba gel ba ngo. Ya ba gel. Sur les acquis loka normal ya mwana ba aventure ete. Voilà ba gel. Mais quand on imagine. Bo solo ina academy. Atini bino boleka na ba TV. Bo sai ba déclaration. Après à la plénière, quand on vous parle de plénière à CNI, on veut tout simplement vous dire union sacrée. Parce que la plénière à CNI, c'est l'union sacrée. Baboui. Sikoy, baboui. Bino, bokendai kuna peuple amoni bino nde bo bime panai, bo seka. Yes, sikoy alobi aboy abi ba raison bo pesi eza valable te. Lelo nde toza bo peuple on dimana. Pour on dit ma bino soute, le lobo zu position, le lobo zu position, le lobo kuna bozu. Oh. Moi la politique là c'est vrai. Yebe logo lingi, ça appelle la position logo zu défendre. Nga soki na ndimi mut, na ndimi. So ina moni mabe na ina tiki. Mais arrêtez que l'on a ndimi l'on a ndimi. Moi je ne suis pas comme ça. Alain Bolo doit to comme na suka émission la biso. Caméra wana 1 minute sur la population. Mais un peuple, bien qu'il y a le désespoir, il y a possibilité, il y a se maintenir dans l'espoir. Apparemment, l'avenir est quoi apparaître sombre. Apparemment, l'avenir est quoi apparaître incertain. Mais je vous dis, il y a possibilité de réinventer l'avenir. Nous sommes condamnés à avoir de mauvaises élections. Nous sommes condamnés à la pauvreté. Nous sommes condamnés à vivre affre et à guerre. Mais il y a possibilité de réinventer l'avenir pour qu'un avenir radieux nous soit garanti. Ma condition que chacun de nous a posé l'acte qu'il faut. Tout le monde croit dans la classe politique. Pour battre la race, pour avoir confiance dans la volonté. Boya to sangana. To créer front. To changer les rapports de force. Tout ça, c'est que tu as enclenché effectivement l'article 64. Pour la solution, vous avez préconisé. Naebi Sarabino, ata soki bokei na makanisi na bino ba élection. Ata soki bokei ko fi ba misapi a Félix Tshisekedi. Pour résoudre le problème, il y a peuple. Il n'y a qu'une seule solution. Changer les rapports de force en enclenchant l'article 64. Beaucoup moyo ba te ba komo zonga article 64, article 64. Venez, boya to sangana. Tozalia na kabinda. Vous bengi biso na ba téléphone to bokoti ba membre ya lebat to travailler en synergie. Bandeko baza na ba organisation na bango. To créer dynamique moko. Bandeko ya poto déjà la plupart déjà bandima na bango. To créer dynamique moko et sunga biso to changer rapport de force. Parce que moko ndenge ekende mabe. Ekende mabe makasi. Quand je vous disais que Moko Neto sur le plan économique Félix Tshisekedi ne maîtrisera rien. On va connaître la situation plus grave que ça. Taux d'échange, il y a grave des Zakoya. Alors, Bossani, au lieu que Bolela, il faut s'organiser. Parce qu'en politique, on ne se lamente pas, on s'organise. Organisez-vous. Au Aligny Kobenga Bisso, plus 243, 81, 250, 28, 51. 81, 250, 28, 51. Venez tout créer bloc, tout créer dynamique à Sika pour changer les rapports de force. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, tu as souka ya émission à Mokolma. Le long sur la Ndibisoti na souka pesa merci na John le patron de derrière la caméra. Ban numéro na biso eza affiché wana benga biso. Ceux qui saisir bien tes numéros à papa Alain, comme les biso na numéro eza wana to pesa wana numéro na yo so la na et on peut intégrer les battes bazaka na kabine ndenga uti koloba. Merci na bino nyonso ba ko pesa biso confiance. Merci na bino nyonso ba to bolandi biso tina souka to kutani prochainement.